bandeko naye koloba mpona garde midi ya Karine Mokonzi surtout likambo ya kosala bokebi ide wana eyelinga mpo mida abengaki Karine Mokonzi alobi na Karine Mokonzi mama Paradis Chantal Bola abeleli yo na émission alobi lobela ye makambo ya soirée oyo azosala yango wana so naye koloba mpo na garde midi eza selo ngai ya eza selo Karine te epuis likambo oyo Chantal Bola alobi eza entre bango bakamarade epuis eza bien Karine Mokonzi ye moko alobi mama Paradis aza kobenganga kutu mingi atikeli même message mepesi ngai idea o garde midi ya Karine Mokonzi na kanisa ata toyebi ndenge kozala te tozo imagine no mpe toza sire ekozala première koleka baémission nyonso bote bapapa bamama bandeko bote barando na barandonete bote bato oyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te bote ba jeune garçon na ba jeune fille bote bana mike na babebe bote ba Sainte Honorite Sainte Thérèse Sainte Ingrid Kabongo bandeko boyebi ke Karine Mokonzi bandeko na ye moko ya libumu abwaka bango mpenza te abwaka mingi Tania Mokonzi abwaka mingi Arma Mokonzi mpo bango mpe baza kotambola na ye mingi boyebi yango no Guy Mokonzi mpe abwaka ye mpo ye ali ya na bango ya liboso soki azoloba likambo fa kota me Tina Mokonzi toyoki nsima Didier Mokonzi mpe abwaka ye mingi mpo bazalaki na mingi wana eza kaka nanu naloba naye kolobela mpenza exactement promotion na mabanga na kati ya garde midi selo Karine te nalobi eza selo ngai neti Karine Mokonzi azosala live Chantal Bola mama Paradis alobi lobela ngai mpo na soirée na ngai ali baza bamie ekokute Karine eloko moko te asali yango mpe alobi na ye me bandeko sakute ndenge moko Karine Mokonzi soki mida azosalela publicité sakute na kanisa bozo comprendre sikoyo tozolobela nde garde midi sikoyo Karine Mokonzi na garde midi soki mpenza moto alingaka Karine Mokonzi okokosenge publicité yo fele te okokosenge mpe libanga yo fele te soki mpe babwaki moto mozo ofele yo babwaki yo te komitungisa te zalaka calme kokanisa te kalingako te napesa exemple na famille neno
La famille naza na bandeko biologique ebele côté mama Charlotte kut boyebaki bango te ti lelo bakombo boyebi te lobaka ya David abwakaka bango te babandeko na ye ya makila biologique. Mais siko garde midi mpo libanga eza na valeur selon ngai nazoloba selon Karine Mokonzi te ya kosala na modele na ye ye mokolo plateau ye mokolo garde midi. Mais selon ngai do Karine Mokonzi bato bayebani na ye pire ye bobenganaka mpe na ye to Karine alingako mingi bozala na bitide ya kosenga libanga te. Okokoloba na Karine Mokonzi olingaka libanga mabitide ya kosenga ye libanga mpo soki osengi ye libanga lelo abwaki yo okolinga bwako lisusu mpo bato no bakotuna yo Karine abwaka oka mbala moko bamiso bakoloba biso kutoyokana biso te abwaka ona émission nini mpo balibanga ya réseaux sociaux eza balibanga moko mpo kombo evanda libela neti bakombo ya bato bayemba kala bafranco kisansi donc mpo kombo evanda bongo ezosenga fo babwakaka yo mwa mbala ebele donc okozala na abonnement na yo ya libanga par mois nazoloba selonga sikoyo soki oza motu ya Karine Mokonzi oza na evenema neti oyoyo Chantal Libola aza nango donc foloba na la baronne salanga publicité ofutisa combien soki alobi mpo na yo ofele opesi soki apie o prix ofuti tokitisi. Pourquoi nalobi bongo bolandanga bien yo salani tosalaka na société moko boye na Air France bafutako salaire na 3000 €. Ozwi salaire ozoya oza mpe na baprogramme ya salaire na yo Karine Mokonzi alobi nao na nzela bokutani pesanga 350 €. Yo omona ndenge nini atokabelaka ye atwaki na posa okabela ye me outi mosala bafuti yo 3000 na ozwa na ndako ye alobi pianga 350 €. Okoloba ya mbala kata boye oningi osala nango ni eza irigent likambo nini donc kokomi tuna mwa ebele yo moko mpe soki na ndako olobi me koma ya mbala kata senga 350 € boye pourkui okanisa bongo parce que tozwa salaire ya 3000 €. Siko Karine Mokonzi ntango azosala garde midi selon ngai toujours selon ye te mabanga eza neti salaire na ye nakanisa bozo comprendre donc soki apie mida libanga yo fele sikoyo api ape Chantal Libola yo fele
Pe bakotonda yango te. Bakozala nango na poste. Soki asaleli bango publicité yo ofele, Mida Chantal Libola to Yabe bakokozwa même basemeki na bango. Balobi te tika na yebisa Karine asalelo publicité. Donc eza neti ko Karine awuti mosala bolongoli 350 € na salaire ya mbalakata. Donc nena loba nini par là. Moto nyonso na oyo azalaka pembeni na Karine mokonzi aloba te ke akanisa te ke o baminute eza nango ebele na émission. La baronne akobwaka nga ofele. La baronne akosalela nga publicité likambo ofele ngana ye tomesana toya bakamarade. C'est vrai. Akokosalela mpe ofele. Tika ye asala. Kosenga te. Soko olingi osenga ye otie tarif olobi po explike ke eza mosala na yo. Oza mpe na bato ebele. Yango moto akofuta yo. Ti ye moko akoloba te nakosalela ofele eza naka mbala moko. Wana otiki. Me yo kozalaka siri te ke fo asalelo libango ofele, publicité ofele, po bozalaka ne tout le jour, bobenganaka to boliaka te. Azalaka na bato ebele mpe, abenganaka mpe na bato ebele, bato bakabelaki mbongo baza mpe ebele, neti yo mpe ntango mosusu okabelaki mbongo. Donc akokobwaka yo ofele, akokosalela publicité ofele, me kosenga te. Eza nango likambo ya dire te, ya likambo ya pasi te. Eza neti tozala na école primaire ntango toyaki mike. Bapia biso deja conseil, batombolaka liboko topesa mokolo na yo mbote. Ye moto akopia liboso yo tomboli nsima. Mokonzi mpe ata ya moke batombolaka loboko topesa mbote. Ye moto akotombola. Alors nga nazwa éducation wana banda premier primaire. Ti lelo nasalela yango kaka. Deza nango pasi te. Po Karine mokonzi mabanga abando bwaka bato. Ba promotion ba publicité abando sala. Po ezala na tarif moka kilo na valeur na importance ba pire bobulaka teke kuna mabanga eza ofele na Gare du Midi. Eza kaka teke oyo bato bayebani te rien. Na ba oyo boyebane, na ba oyo kabelaka etu. Ba chinois kutu bango bayebi na bango. Ata bakabeli mami bayebi ke libanga fotofuta. Do bango ata na lobi te bayebi. Ba chinois ya Karine mokonzi. Mais siko Karine mokonzi aza na tellement bato. Surtout bami. Bato oyo abengaka basololaka. To oyo babengaki ya trop. Botala sikoyo oyo bobengaki ya trop epa benga. So bozaka ya 10. Bino 10 atia bino na Gare du Midi mabango fele. Donc, be sponsor na bato bawaya kofuta mbonga mabanga. Donc, bakoya prix ekwela ya malunga te.
Pe bakoya penza modèle akoya te. Donc bakozwaka garde midi ndenge manaka. Net n'importe quelle vidéo ya Facebook. Nakanisa bandeko nazoloba po boyeba. Adoyuwe nayebi ndenge fonctionnaka te. Me nalandaka mabanga ya doyuwe. Donc namonaka adoyuwe ndenge alongolaka bato. Eza te po bapie mbongo te. Eza po mbongo oyo ayoza muke, muta mbongo ya likolo ya ye, pe akalikilaka kefona bwaka 25 personnes. Okokozala no doyen, so akalikilaki 25 personnes, soko pie te olongwe. Soki po pie muke bato ya likolo baye, alongoli ba oyo suka, baza na nini ya muke to matisi. Aza na bamabanga oyo atiaka. Nakanisa bolandaka ye. Bazwaka mbongo bien. Bandeko, yango so na tangi adoyuwe, oye, namonaka balaka mingi pe na la baronne. Pe ye, bato abwakaka nayebi mwa kelike bato. Pe nayebi bato wana, soki badepensaka combien. Ata adoyu abengi bango master na ye, bapiringa. Me baza na dépense moko basalaka. Donc, eyebani. Yango bandeko, dépense na mabanga, na ba publicité, bofuta mbongo. Ato yebane ndengeni. To sengi ye, ya kotala mokolo nini akokopesa yo to akosala ndengeni. Eza bongo bandeko. Ata bino moko botala bieno, ndenge na lobi mutakuta no briskema, pesanga 350 na salaire yozwi. Tango opusa na muso asengi yeso 350 na salaire oyo yozwi. Donc, mbongo ekiti okalikile nanu te. Nano sali ba programme te. Nano futi ba facture te. Or ke yo yebi eloko bandaka liboso. Modèle Karine Mokonzi nenga yebi. Tango bandi garde midi. Aza deja na ba oya présenter biso. Boss Jimmy Belao. Aza na ba misusu boss David Mangaya. David Mangaya. Oui. Azana Bafani Tshisekedi. Donc, azana place oyoyo, azoluka ba sponsor, na ba partenaire, na ba toa dédicace, oyoyo, fin du mois a se retrouvaka. Na kanisa boyebi. Lobi na ngwe kokoya zai na mwana mvama na poto ayepe. Kombo ebunga alobi tika na tombola kombo na ngalisusu na Mokonzi. To zai na mvama na kati ya Kongo alobi ngape kombo ebunga. Na tika Sam Kazadi apesa aso kombo na ngate. Wazali suspect na makambo etali bakidnapping na koyiba ba moto. Akokoya siko pa Karine Mokonzi. Bandeko oyo ezali ide ya Karine te, eza pe modeli Karine akosala te. Eza ngande nazosola na bino. Pona ezala teki bomona Karine alingaka yo te, to alingi mosusu mingi yo mingi te. Yango na bandi l'exemple.
tina mokonzi jamais koloba ke Karine alinganga te alinga kaka tani ya mokonzi non na kancha bozo comprendre nga na lia nga motu te bosirika te tu me parles dans la musique avec toi. Tu me voulais me penser, non lia dendo. Finalement so many me penser pinzo dendo. Non lia binzo na dendo. Ah, pondo fudo. Pardon, na monité. Na nzembo pe ya papouche we mala we producteur na ça aussi. Nzambe na ngai. Papa David mon soeur. Ok, to dia kayo yo ka te nga répéter au phrase. Quand j'embrasse maman Dessou, ça donne ça, hein. Maman est heureuse. Arrête. Oh là là, pas là. Oh là là. La mère de Chine, la baronne, Toros, Paulo Vanina. C'est le rôle. On y a tout à l'heure. On y a tout Zambene champion et Zambene en tout cas je confirme hein n'a confirmé Penda Babi la mère de Chine est heureuse double Souka arrêtez ma kama be tout à l'heure non il y a Bisabino Toros ngane na deuxième ba troisième quatrième faut arrêter bima faut voir bilo lo bana biso ya arrêtez mo ma bête on a gagné mais fio Yama. Kiama Gesu, spielen ein bisschen. Une chose que j'aime pas, c'est des mensonges et c'est des bêtises autour de mes enfants. Il y a beaucoup de choses que je peux laisser passer, mais pas quand on blague avec mes enfants et pas quand on blague avec moi en tant que mère. Ah vraiment je crois beaucoup que tu as Notre-Dame de Congo donc tu as lingua la basangsa Gombe parce que Notre-Dame a chercher. La vie m'a quitté. La vie m'a quitté. La famille est sacrée, ça bouge pas. Ça bouge pas, tigre. Toujours. Rendez-vous toujours samedi, tous ensemble. Orléans toujours. Hein. Toujours château. On grignote avec mon poteau. Toujours tigre, toujours ensemble. C'est la famille, frère. On est ensemble. Big Zaga Zaga. Loco. Idéologie toujours. Grand Mayas. Épais. C'est épique. Babi et Mikolo,
Tantine une minute, attends. Oh non, moi je suis femme seule, femme indépendante, femme battante. Otuli nde tika kokosa bato que tu es comme une femme battante. Otuli nde comportement mabe, âge comme okende. Otuli nde. Au moment déjà royaume une reine sans roi. Comme Nicaragua la sorcière to elo Nicaragua ti suka que donc bala kiriko comme si moulay pour qu'on fa na yemote na royaume ngo ezani. On a femme seule totuli, Lucas Solution, Lucas engagé. Oh. Quand intimidé ba na bato ba 16 ans ba 18 ans ba Hollande, allez pas comme ba té. Tozana no vita mo message na kili tozana junior ye mikolo grâce te mo benge nani. Junior Dias. Babi so so mi bouteille mo rapesio. Casier à 12. Au sein le lot donc au son paté pour voir obscur. Mais Lolita mo yebi bite foot là et pas caler mon cause. La grâce te mo paté pas rouge. Ah, il est pas rouge. Ah, grâce te. Grâce ta route. Il y a solo là. Allô. Dans la bouche, et voilà, là nous sommes à Bruxelles, hein? Dani Bokombe, Tsunami, Era Ramsès, ainsi que Big Zaga. Zaga. Donc voilà, Spiritus, toujours. Bana béton. Bana béton, bana Denise. Bana maman Denise. Era Nyakero, l'héritier du trône. Di Shababa Nyakero. Oui, tu sais qui c'est ça non mote la galère célèbre les boss. Mote na ngata gila célèbre za nini. Bonjour la famille, bonjour ba chinois nyonso. Ya bino la marraine de la Chine, Madame Angelica. Na ototeka na lufu ba chinois na bien, na ototeka na lufu tellement na soteka siko. Ba chinois bo fulela nga epave te. Moyibi ya mama présidente pe bo fula ete. On préparé anniversaire à Karim Mokondi la baronne. Bah madame, moi bouillet, c'est bon. Tu me fais rire. Tu me fais mal. Oh, tonton. Je suis malade. Crayon. C'est bon. Ça va? Tonton, il est à Paris. Arrête de faire ça, s'il te plaît. Arrête. Oui. Ça, c'est ma sœur. Mon inspiration. Je vous présente Pamela. De rester professionnel. Non, là maintenant, mesdames et messieurs, je vous rassure, nous allons essayer de rester professionnel. C'est tonton Joujou. Tonton Joujou. Mais j'étais... Ah, tonton Joujou. Amolongo ya bato bazo koluna nzambe na koko wanga na te naza na kati na tomboli maboko andimi na motema mobimba na ngai awa
Maman nanga nzambe nanga trésor elumbu ba filima kaka elumbu trésor elumbu ba filima aïe Précis pro la même magie. Ah doana couple. Trésor wana. Oboyoka donc yeyo. Trésor elumbu. Ouais. Ngape komuna waza trésor do yo landela ngande. Gloria yo landela ngai. Donc ya ba ja Gloria. Bon Glody. Gloria landela yo. Ouais, Kitoko, on dirait que les news c'est ça, nous avons la star, tout ça va dans les c'est ça, on dirait que les news bon on a plus que star babi fio bakata na chassis le news des stars babi ande makambo équipe nationale de babebe ba fia mauvais sort bazati na Cynthia badol plus que star il savait le news pardon plus que star na aussi téléphone à sika Jean sous catalogue équipe nationale edge par rapport à vitesse au bon moment on a va bana to son téléphone ti ba pesa ba yo machine bazar ba Myriam bazar yo na na ko yo mi trésor au commissaire de l'étude mo sakananga mo sakananga le kechu tu vois pour une gagne ou bien on se rend muke na na zo ba na yo si tu vas finir à la université na za zo na na zo ba na 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 zo tena ba be di na yebisa na yebisa ba te ko mo sakana na ko te ko mo so le kwa so ba Équipe nationale de Makamou Cynthia Wadal plus que star affilera la taille guitare qui avait pas dans les que tu vois pas malongi quand même au compte la baronne Mami Jaël Chaud Pamela Cheko la ma grande sœur hein monio Camille te bino tika mukebo kata bilamba po malili o par rapport elanga etika mukebo kata bilamba mais toke na bino wapi to sala bino nini o te wa tsaba na bouteille neke no meli o pasoli o boaki madesu bachela moto toke lembi linzanza bama nzanza bino nyoso elote omoni yo obima na ofinga le côté remercier Afilora Makasi pour une pour na ngana beta o ngozo un bon gifle par rapport à une politesse na corriger on ngozo un bon gifle mais remercier Afilora la taille guitare ça la ezali manyango yo zana matanga uzoli la maître Richard ou avec na kombo ya mbata bisumba mais d'autre part manyango on appelle manyango siliga maniki manyango Bakardashian oyo bino maniké mambo e aussi la mgononi o fona loba premier épisode déjà souni manyango vous avez prouvé ko vanda te o tikano mambo ba maniké o ele kanana omoni maniké ninga zawana asala makamundiaza na bapake ondiaza kamunene ata no couper tota makona yi poto pese election kaza muta génération na biso ya za maman ça déjà vie na ndako yo na yaka ndeboye malona na micro t'as ma fille, oh ma fille, ma bébé. T'es ma bébé, je suis très heureux avant la fin de azoli po neti mona na Afilora na tanga komona fona tanga Afilora mikolo yo bana poto bolimbi sanga longwela ngo linette Afilora aye mabe na bien otanga komba Afilora ze le côté Afilora ze le côté ngai nazala présente Afilora ba yana ba site capage non faut non là vraiment il faut qu'on se le dise donc attends si tu rapage batanya mabedi ba yanga na kenda pa Joseph na kuta bango kuna ba yata mususu ba ranger ba défaut au place ezalaki mabe place ezalaki et sauf que notre place oyo et yaki ko arriver à l'un des témoins il était là
place mabe ko koma na politesse na ye abetama afilora betama ngai mbali boso na mwana wana ya azolela ya Christelle abenga ya Christelle ka benga na ko fika ote ya Gloire langi abenga bango bayaya mais chose grave na leka na mona afilora zo finga Gloire au finga Christelle ka beya aza mwana muki faut préparer venir na ye pour ntela nizala bien azana na carrière mulai et puis sa carrière c'est parce que wana bossa les ba bêtises. Oh, vous savez la bêtise, vous savez la bêtise. Biso ça la bêtise, c'est comme on répétant des fois, biso ça la bêtise, biso ça la bêtise. Mais Joseph chaque oh ça lelo, mais foot a été pour la bêtise. Mais oh on a ça lelo mais foot ngati. Et ça bêtise c'est bangonde basala ba bêtise, ba benda ka basu na ba bêtise na bango. Joseph chaque on lo baté, Joseph chaque zo lo baté, karabine bozo lo belaye, Joseph chaque zo banga. Pour ce que meki ba s'en charger na ye. Oh, comme si ebi Joseph mais bango ba ebi Joseph. Bayebi Joseph Chako, bayebi azanani. Bayebi oh tala mutu nyoso yozo lo banini ke bakardasha baza boye bo pandana bo mona na te tu boye na boye. Tala biso ne makambo. Biso ne makambo fleur. O moni te ngana lo ba YouTube, o moni bato batala biso kuna ba ya Kishasa ba découvrir ba vie auto mena na Kishasa. Vraiment bana monde entier na comprendre que na star na vraiment star. Star ba bina bino za Joseph Chako la ko sutama. Ana kipwanza lobi nazoki moko amenasenga te babenga ngomwanga benga ngomwanga mani keto ngoleki bapanzi voiture bapanzi ngaka omoni ya fuga nanga vraiment mais bato bena bapanzaki déjà de bazana kasho babimisa bato batindaki bango omoni rano nenge kende mabe makasi apena ba bongisa na ko na fa comprendre que ngana za patron bo pandi lobi lelo na bongisi pe bo mona na pokwa na otambwa na ngo mani ko moni bandoki ndacho ayo asa pena na kiponza kwa apena na garage beaucoup de gens ont dit que si les bas babadi ko publicité ça va moi na na pandi voiture na ye njoto bakoka ete tanga ne mona mobimba njoto bakoka c'est pour bakangi mibale baninga barate qui vole ya États-Unis refulada bino bo sepeli bino mokomi ko sepela ba malaka baninga soki bato ba sepeli ba bino mo ni bino bo sali ba vidéo bo seki bo meli ba champagne. Tu m'informes. Ne t'informe pas, tu le sais. Obi solidarité ezati ba refoulé mutu bino bo sepeli detinan Karine azana presse na ebité na ebité ngane ba ibanga Joseph Chako la koso pour mtaka CPU ba CPT mais so ba refoulé ba te bele ba refoulera bango peut-être moni langilo bon ma be masolo mundelo tuno que tu as mangé ebité na liaki voiture sala na yo siko bo wala ni na wata. Je n'ai rien contre Riti Watanabe, la Pulga, Cosa Nostra, maître supérieur. Elle se dit que la team, surtout la team, Joseph Chako, quoi. Tu vois. Mais bon, je n'ai rien contre Riti Watanabe, tout ça, bien à bien. Et ça, quand on est à la CAC, le love vient aux États-Unis. On est qu'est-ce qui, monsieur, concerne à qui, monsieur Bino. Ah, quoi. Dès que on a battu, on a dit que la marque voiture est couffe ton déni. Tout est là. Et heureusement, on a battu ta chroniqueuse, on a marque voiture. Je sais pas ce qu'on m'a boy. Peut-être mon temps n'a habité. N'a pas peut-être qu'on se rappelait ce bébé singa. Non mon voiture moi bébé dans la parking il y a 10 ans. N'a pas eu ma mère. C'est ça que ma marque a su que Milo ba Fuga. Ba Nissan Fuga ba Range Rover ba nini. Il y en a habité quoi. Il était. Ba bois ça qui grâce bino boloko ti grâce. Ba bois qui si manique bino bozuma niqué. So ezani ni bino bozela Karine soka fuli après atiki bino bologoti moni ngalo tshelo ba logota nzambe kuta logota ka tombola mutu biso to asko to ba lokani ti banzamba presque quoi toza wana to lokoti to pese mutu valeur place mutu wanda ko mona sana valeur ti tu vois parce que pour nanga muno sa kana valeur manike wana afinga ngati grâce de moi finga ngati siko à quoi sert donc ozalana bato moko boye ozana bineme batata bafinga yo non manike aza kwa maman te na batika aza kwa maman te aza maman tu vois ba besoin d'internet on déco ça biso aza maman. Moi je passe le temps que non la landa ceux qui ba bois qui non son moto ba bois qui c'est avec luka place moi que non à quoi qui se réfugier genre à se sentir mieux to boy pourquoi
bataille na oti. Na bataille na yoti, moi ça mesura 1m20 te, 1m10 te. Moi la ta gente, moi la ta 3 gente, libum na fanda. Nga la ta ka gente. Vous comprenez, la ta ka gente. Yo finga chiringa. Vraiment, hein? Yo finga chiringa. Kaka bosso zo finga na bande ko foot, on n'est pas footanga. Vous comprenez? C'est normal chiringa na za complexe nanga. Lisanga bana ko kuya po yo nano bakisa combien. Neso keba na sala da bémission. Na ebisa bino ba beta bino moko moko. Yo siko soko continuer kana kombo ya Josepha Chako. Ko chrétien nga. Na beta yo, mon yo na beta yo. Keba. Mbasuka. Jour au fongola munoko na 40 cm wana fongoli yango. Otangi kombo ya Josepha to o chrétien Josepha Chako na beta yo. Na ebisa bino déjà. Na ebite na ko kakilo na tayi nini. Pata mikate wala moni pata mikate. Olongo boaki ke batira masa note. Waki libala te ki musala. Waki libala te. Waki musala. Ah dispecte oza simbata. Yo. Ero. Simbate. Gen ero pema na la tata. Yo. Na préfère ate lo ngamo kechuka yo. Yo te. Na préfère ate lo ngamo kechuka yo. Yo te. Moi, ça va na 20 cm mbanga te. Mnoko. Ya Kakol place zano ayuma. Moi Kakol na vrai yuma na mona na te Kakol azo kwa garçon mamundu na poto. Amo finga fali Nikolo bayuma. Tu vois un peu. Moi ça m'a kwetenga ma SS anémique moroboy. Afinga à maison mère tonga midi pour ka faire la fouera ba vidéo. Kakol ebinda kwa mwana wana. Bango soi-disant ba fanatique à maison mère ba ebinda ku ya fi wana. Mais na tika mona mukolo atenda pas ça la pe ba suki ba salon belé que ndo sa suki na RTG place ici wa sala. Mais comment mutalandi abete to Kakola vrai yuma ya pas ko beta basi. Ma vrai yuma. Mais nga parce que Gloire langue elle était là. Toi c'est voilé la face. Elle était là. Songa yé nga tika fête nga abandonné fait ça pendant 2 heures du temps na lundi no zoro mabiala. So bien bien ça qui invité na ka ko tika pe fête boité pour ngai panzana nga ça. Oh ben vite on banani. Et là qu'après, c'est vite on nani. Vite on peut ça kaka oh vieux zoro mabiala fulaka. Bon le so vieux zoro mabiala la lika o na batu tout bazaka na ba yebanité. Vite on na neti nani. Ma soki pe le cardation za ki wana banga ba boma biso na vieux zoro mabiala. Banga ba kata so ba pota la biso na vieux zoro mabiala. Parce que to rotika jamais ba boma mutu biso to vandi wana tozotala ezalaka te. Na pe na kamu na moni ba journaliste bela mibali na moni ba prévu akil. Oh, wa ba PD. Ba belé olé ba Pakistan na basi ba tellement en tout cas vraiment et ça les passe ma ba pour la bango tonga midi poko bango tout. Ce sont de PD ba péré ba bi kengo ba Kakol ba mibali na bango ba banga ko réagir contre Kakol. Maman nzambe manique mon ya qui passe na ba petit bazali. Ah petit vraiment. Oh rapide la vraie parole. La vraie parole ça s'appelle vraiment trop la vraie parole. Bisous manique na bisous te. Moi c'est ko to ba sale ka suki vile ka yango. Doze pasta. C'est siwa. Salut la vraie parole. Ça bien. Je veux bien c'est siwa. Ouais, ça là il va bien. Mais on quand ça bolia kala balia ka boni pe olé na. Gâteau ya kokoso wapi na bisu. Niveau le kokoso malinga ka kolanda ba fete ba nini. La biso bango na biso niveau ba supa ki. Makambo. Balobinda pour ça 2 mois et demi ba fete pour garantir 2 mois et demi. Mais quand le chant de la princesse congolaise babi to yé mabe enfant c'est to kita to kam.
Mananga bavinga Black China Magali Congolo na lobby naza Black China ya presse congolaise au boy au temokina ba pe banonga na yana na tele le Kardashian ba oyati ma poto baby na Jackson na kufa mais to mo kwa Michael Jackson ba komo osekwa moi ba mo mo lula na ye chokolo wali wa na ero chocolate chasa lelo ero comment ça va poser ba Black China boza ngambu boyebi ça va biso ba makambo fo bunda mort de la presse congolaise. Merci beaucoup na boss Thierry Ngandou pour l'opportunité parce que nous fait chaque babi la CPI de la presse congolaise a régler bango sérieusement bakini. To bakipe bokokima. Bokima. CPI de la presse congolaise, la vie Kardashian de la presse. For life. Mais surtout la vie comment boye. Comment boye kamara ba die na ngumba yo fo luka ba die na ngumba si ote yo mo se kwa siko ba bika ba Kardashian de boss ba pe sa buzz o luka buzz to peso na mo ko kyo nini akko kwa mkolo na ba pedo ma ba viol yo ba video no sa ba vanto mo de to bini sans li ba ko sa ibom to bani rata presse to e bani ba nan ba la bikuku banani babimaka banani batambolaka ngana nazana ngande Black China de la presse congolaise na bangara eloko te po boza bilokote na mona binote de na botamba naza ko binote boye bo bandi olata lelo biso ko na ba star bino bo sutu kelara ba star yo pela no bo finga Fabregas yo Nzamba mate. Nzambe. Wabila ngate. Ishasa ya lelo. Ishasa barando. Toke bon rando. Eko sila rana moti. Boyibi de conférence de presse. Bosala. Bolingi ba danseuse. Bolingi conférence. Biso de lingara mingi koza ya classe intellectualisme. Na bien. Ma Black China de la presse congolaise na lobby ba gros bisous na via la news ya la news. Merci beaucoup la bouche autorisée tu as dit okoya kaka bolingo so etamboite sila collaboration so ko kanga merci mato ko bo kanga na la bouche to bino na boyo kana te bo tira na te pour mo signaler compte na azonga kaka sa mo sala babi ata bo finga rabiso mi bali na bino ba master na biso bo tia boy Babilo côté. Pourquoi on si nous on a bientôt pourquoi on a permis na tiki nous on a dans le besusu Black China de la presse congolaise. Na tema pour na terre bien na ma ko lingati. Na terre bien na ma ko lingati na bien donc partout na nga c'est Black China de la presse congolaise na sisi. Bonjour fidèles internautes de www.elengakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandignon so, ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan sur Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre au Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tebe mbote belé na mon boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengakomba TV. Bonjour bonsoir Balandignon so ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan sur Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama.
Bonjour, na balinga kelenge ya combat Congolais TV vraiment ngamo na zana chaîne ça kitoko ya boss na so jipe kia mataka e boss de boss ya ni ya danger donc ba samta longola zaki ya boss na biso jipe kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali jipe kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga kelenge ya combat Congolais TV vraiment ngamo na zana chaîne ça kitoko ya boss na so jipe kia mataka e boss de boss ya ni ya danger donc ba samta longola zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.